Fédération de l'animation. L'animateur principal est numéro 1, il y a Jésus de Nias. Il y a Osambati. Pourquoi mi mis l'animateur 1 numéro 1? C'est en réalité, c'est en vérité. Il y a Osambati. Comment ça? L'orchestre Nyon surtout ce qui est à la rana guide moko. Et comme là, il note, présent au montage de la sconga. Aïe, c'est un adam matarabango. Si on est ma matarana, ce qu'on a dit que yoko matate, à matate. Pour nous gérer place ou le padre, on a la patronne à bisou. Ada bena papa social. Sur l'hôtel, les artistes c'est belé. Basala yepe mabe, car oya biso l'orchestre. Au pic, mina qui bovane bena boye, moto à rongi. Vous comprenez? Autant bena ame, oh longo a finga rappelé les padres, le bar peut mabe pour l'orchestre. Mais les padres attendent les gars à terre. Ada bena artiste. Me Blaise créateur, l'ancien patron nayo, ex-patron nayo, c'est pointé du doigt pour nous le banabiso que il y a parmi les chanteurs, il y a Makasi Yamboga ou l'équipe de chanteurs tout l'Afrique Mobimba. Bon, ça n'engage que lui. Y compris notre patron aussi. Il y a un lobby là, ils ont engagé. Mais attends que yo muto caméra. On a caméra. Au y a au bout qui peut le kuta. Au lobby peut vérité. Au lobby nous sommes au loba. Caméra est boire le kuta, micro est boire rapper mensonge. J'ai lobby Zala Mayele. Bassa loger. Garde bande, garde bande na yo. Makambo ya faire gola kokota te. Garde bande na yo. Et puis ça lit bien comme il y a biso les ala ya souka parmi par rapport ya bateau baché pour moni watana baché boss live vérité watana baché le 25 bateau musu baché le 29 et ça m'a bête baza ba congolais bonne chance va ça musana bango bien mais biso skoyo et to ya ko beta to senga ba congolais ba simba bic rouge na ba feuille ba ya ko corriger Bazo mona na te bateau ba bandaka baza banani. C'est l'administration. Voilà, ça veut dire général était général, ça fricasse, Didier Tumba. Mutasalaba, elo kozo sala bango babunda kibumbanda mutasalaba. Yaka kunzardo pesa yo mwa moko. Zonga Jésus de Niasa pesa yo mwa moko. Tu n'as vu pourquoi on a posé question? On a vu pourquoi on a sous question. En 2002, on a sali baziza, on a les pas dans un an. Wingi maison mère. Ok. On a série, on a à laquelle elle est robine. Voilà. Et la nana à laquelle elle est, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une chance. So, il y a une deuxième baziza. Bah. Voilà. À l'époque, la compteur à zéro. Tu bois un masse dans la tapis rouge. Malé, comment tu es négocié? Pour pouvoir mener ma samba goumé. Onga. Kala. 2002. Ma bête à l'aura. Papa Bengani, maman, nandako, maman, c'est mobile. Papa moni maman na mobile na zela papa tomoki. Omoni ngana mobile na yo. Ah, boma. Biloko ezalaki soki komi mutu fama tali kwa mesa kati bilamba. Mando warime. Sirile kina nzoto ye, mama nzoto ye. Esa kana ba biloko. Banana bandi na kombia na combien de cris. Na générique moko na banana bandi. Oh c'est que bien. Merci beaucoup. Au 4e animateur au monde. Au 2e animateur. Dans la 4e. 3e animateur. Donc, il et ça va gêner. A bébé sa relation. Et ça va gêner. Azala karankinier. Et ça va gêner. A bébé nakana batu. Tika natuna motuna. Moto nanga ye moto akumba kayo. Ye. Moto memaka yo. Yeko. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Blaise Créateur. Blaise Créateur, un bon artiste a évolué au sein du groupe Jet Set, au Abini Sabiso, vous connaissez bien. Depuis, jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours. Il y a Kobini Saba Namboka, il y a Kobini Saba Ndero, nous tous vivre à l'étranger. Pratiquement, on a Bisso Mourope, Tozaranakina, Blaise Créateur, Abini Sarabiso. Mais avant de commencer cette émission, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, Monsieur Anelka, Monsieur Sims et Sele, la Sanité, la grande équipe du Congo Mokili, sans oublier mes partenaires. Là, je voyais Aline Mwimba depuis Paris. Je vois encore une fois l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos, Augustin Nzambe, la Sanité, Olivier Doumou du côté de Brazzaville. Vous êtes nombreux par Lisa, Boza et Bele, Bota, l'Arabie Saoudite, confiance. Sans oublier du côté de Maroc, Nono, au Péata, la de temps en temps, la Sanité. Et je reçois pour vous Blaise Créateur, Blaise Créateur, toujours sur la Moine et Bélé, Stade de Martyr Ezali, Dynastie Ezali, et puis deuxième vol, les Arobimawana, et Tolini peut tomber un peu par rapport à un projet d'avenir. Nous tous 3 ans à un projet d'avenir. Blaise Créateur, qui déjà j'ai dit bonjour Blaise Créateur. Ouais, bonjour mon frère. Bonne d'abord santé. Santé super, donc Talara. Voilà, tu es vraiment en pleine répétition, Blaise Créateur. Boni d'abord santé, na mouvement d'abord. Ouais, mouvement est bien, on est aoye, oui, place pour répéter Mikolo. Voilà. Place pour puis rep mais juste passer na sima ya palais du peuple na Bovanwana. OK. Chez les honorables pas venir sur Jean Zola. Donc ils sont là chaque mardi jeudi. Ah, ben ils en siège quoi. Donc ils sont bien communication qui tourne na bana mai to orchestre mon complet en plein boulot vraiment. Mikolo maintenant en plein boulot quoi. En plein boulot. Sorti à Ferrego, les salariés ça fait beaucoup de temps avant Ferrego la prison et Ferrego la Bima qui sorti na salariés ouais, sorti à le padre salarié ngate salarié biso d'orchestre mobimba bien pour yende guide na biso voilà yende mutu ya train yende mutapesa biso makambo yé mutasala biso tozala donc sans yé mambo to za bloqué mais air azalaki da libanda esengo nazaki nango jour wana etondisamaki pena makasi esalaki biso tubi orchestre mobimba talaka papa na biso pero asalaka biso tozala quoi donc era bimaki libanda ya makambo toka biso to tozali satisfait quoi motivé au saranati et les loso to bito zongela dynastie yango moko générique botela biso o izo sape barrage egoyebana titre nango ezara pe egoyebana oyo sa barrage nango yo mo tango yo ba d'abord yo egoyebana tala lelo ni nezanga na oyebana na we non lelo ezanga ta egoyebana eza na sepelaka nango déjà boulot salema kitoko voilà apport ya animateur to ezali bien omoni mwana Kongo bandi topidi ya mboka koti ngana ye na koti topidi azongi ngana ye na bimi lisusu bana mai basakani sakani nga pe na koti donc nga déjà générique lokola egoyebana wana eza générique moko omoni su boza na championnat moko ya makasi na benga ngo na calcio sati ba muna mutaya na port na ye pesi makambo et puis bien nango titre nango ezalaka titre ya cri nga na bwaka egoyebana donc na bwaka cri mo ezana egoyebana yango ndepe titre ya chanson yango nde cri phare voilà yango cri phare ya générique et puis yango pe titre phare ya générique cri na bwaka ekoyebana donc eza générique moko na biloko to sala kuna mais na habité mais Blaise Créateur s'il faut rentrer encore en arrière photos en sima parmi ba générique oyo sala o binisa mais apparemment ekoyebana azuna place wana te ya bandeko ekoyebana eza album eza na kati ya dynastie eza single donc eza album eza na kati ya dynastie eza ba titre oyo eza na kati ya dynastie OK omoni bato basepela na boulot basepela bato basepela na dynastie basepela ba titre nyonso ezala na kati so tali même ba vie nango ezokende très bien so tali conduite nango partout bato basepela na boulot clip ya Kafu et puis to sofraki mukie kaka na début ya promotion moni to bimisa album patron na biso okolela ba problème et kasaki biso moi et là ya promotion auto bandaki nango ba moi au tous les pas d'asaki libanda ezali ba moi au ba privaki promotion ya dynastie OK mais era bimi to bandi siko promotion
Ils ont mieux tard que jamais. Mais l'album se comportait très bien. Il était comme Kitoko. Si les lots sont sur la plateforme, surtout. Au moins, l'album mon côté congolais, ils ont les couleurs de Dynasty. Au moins, Dynasty, va consommer un macasse. Si les lots, va continuer au somba yango. Il y a un clip, il y a 4 roses. Rolanda, d'ici là, il y a un marathon. D'ici là, il y a un toc-toc. Donc tout ça c'est en pleine promotion, continuité. En pleine promotion. Parlons un peu, il y a Kalaté à Botika Bisso, je crois bien le 23, on a Abidjan. Le 5. Le 5 novembre. Le 5 novembre, dans quelques semaines, dans une semaine déjà. Non, c'est en novembre. En novembre, dans un mois. Donc moi, au Banda, la fin de l'année, tu as Côte d'Ivoire. Tu as fait un mois, il y a 10e mois, pour 11e mois, écoute, dans la Bisso. Comme concert les 5, nous avons fait des mois avant. Donc, il a fait un mois au Banda. Nous avons déjà en Côte d'Ivoire. Pour le concert, les pas de la zone, on n'a ivoirien. Tu as retourné à la scène. Mais pourquoi quitter la pub en Côte d'Ivoire pour aussi longtemps que femmes dans Mboka? Non, on capoto la Sabatoke, aux orchestres à Mounene, tu bêta à Kana Congo. Tu bêta à Kana qui s'assate dans RDC. Tu bêta partout. Donc, il y a un moment où ils ont un contrat où ils ont déjà dans Mesa. Il y a un engagement où il y a Azwaki avant de couler là. Problème où tu as un engagement, un concert est belé où ils ont annulé mais reporté. Si on a reporté, première date, il y a un moment où tu as Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on a salle de Robeta qu'on a en Congo. Au Lukaku na Congo, on a déjà salle il y a 2000 places si je ne me trompe pas. Il y a mon nez au Saranate, à Sofitel en tout cas, ils voient rien, ils ont gâté. Donc les Congolais ils allaient pas dans Kinshasa, on va savourer déjà la Côte d'Ivoire. On va faire une belle mélodie, un retour à l'époque de sur scène. Et puis devoir autotika, défi autotika dans la Côte d'Ivoire. Il y a Soukato Utaka. La dernière concert au Betaka. Deux derniers concerts au Betaka kuna na simana biso ti lelo bat balongola ngoti. Si vous biso moto ke longola défi wana le 5 novembre. 100 000 francs billets. Na biso yo ba billet c'est si là. Et c'est si là kala kutu. Avant que tu partout quoi là ba problème. OK. Pour nous va organiser pour nous ba teka ba billets internet en ligne ba moto. Donc le nombre de billets vendus ba ngotu ba bien. Donc tozawana le 5 novembre. Équipe Mobimba Chassis de Nias, y compris Blaise Créateur, FIFA de l'animation, Tata Mokambe Animation, Fédération de l'animation, l'animateur principal et numéro 1 à Chassis de Nias, il y a Osambati. Pourquoi il y a l'animateur 1 numéro 1? C'est en réalité, c'est en vérité, il y a Osambati. Comment ça? L'orchestre Nias, tout ce qui est à la guide Moko. Et le but est que ce que ça titulaire, ou bien ce animateur principal, ou bien titulaire, ou les gens qui sont non, ils ont un bon côté. Vous comprenez? Tout le monde a est-ce que vous avez animateur titulaire pour ça charge? Est-ce que vous avez que l'orchestre Nabiso, Retinze Lazara, chef à discipline. Ok. Retinze Lazara, chef à discipline. Nous avons un retard, avec sa table, vous avez retard. Mais nous avons un Blaise Créateur. Voilà ce que comme le Maman Moussala. Donc, cause à la titulaire, et le but est que l'équipe a été et cause à la parfois, comportement, il se comportera très bien, on respectera la consigne, et puis aux exemplaires, ou bien on a Moussala, le sous, on a boulot, Pézali, et puis on a mérité cause à la titulaire pour la Oumeli. Bandana ya, na 8e année, na vandaka na ngone na ngawana fidélité nyo surtout orchestre senga nga na pesaka comme il faut na pesaka travail surtout ça la bloc asika na zalaka présent ya on de sala ka na gagner ba place wana voilà ba titre wana na mérité yango so que zaki ke na pesaka te en tout cas na ko milata ba pété wana na mitute so ko tali to na ba tupidi ya mboka maman animateur nzamba ba deuxième fois ya lo ba déjà que tupidi ya mboka anime charge ya Congo adversaire animateur nyonso amibenga bon tozana ba mwana Congo ba doyen des doyens tozana ba Blaise Créateur FIFA de l'animation fédération de l'animation c'est tout voilà tout ça bon on a FIFA ça à l'aise la question ça yo la réponse c'est ça nana trop à l'aise est-ce que vous acceptez aussi la polémique non en tant qu'artiste on a bien na place il y a ba valeur il y a ba ndeko batala rabiso bon na musique na biso to mesana nango ba polémique wana yo mo yebaka ndeni on gérer polémique on poser na question surtout n'importe quelle question mais ngamuna devant yo
en tant qu'invité. Ok. Ngam na gérer ba question. Voilà. Ba réponse les autres dépend nanga. So na bina pelisa moto et dépend nanga. So na bina boma nanga moto et dépend nanga. Très bien. So na bina kima nanga iba makamo et autres dépend nanga. Très bien. Na sens wana. Mais vous pouvez accepter vous pouvez accepter que vous avez la carte mouvement polémique en tant que non, na carte orchestre to vanda o to zo beta. Polémique et fait à la loyal. Voilà. Bon, on a polémique pour tout. Concurrence. Fait à la loyal. Voilà. Hein, yo pesi, muninga ya pesi. Pour ndan déjà ndenga na vivaka. Ceux qui n'a dit répéter dans mon animateur, moi sali loko mo ya bien. Ba ba sepeli nango. Ngai na ozonga ndako et na kozala jaloute. Et opesa nga pe force ngape na ya lobby. Na sala iloko moko pe ba tu pe ba sepela nango poto comme égalité. OK. Donc il y a une bengaka concurrence moko loyale. Mais non polémique oyo ko sala ke et gêner ba fan. OK. Non polémique oyo ko sala ke et gêner ba fan no balingaka le padre et gêner ba fan no balingaka orchestre na biso. En tout cas, ils ont un bateau au balingaka orchestre makas. Oh ba swana kana ba coin oyo pena ki balala raté ba na social les padres ba na social orchestre na bango ba gauloise. Alors ba effort ko ba sala pour orchestre na bango eza polité ba vanda boye ba mona biso moko ba na ndako ngo. OK. Tout ça la polémique moko boye ya salité. Ya salité pena ya solo. Oyo ko sala pena ki gaulo atali pena boaza desi. Abike mais ça c'est quoi ça? Nga si ko bloko na or yango bozwanga na ngote mais concurrence loyale c'est important. Partout na balé, partout tout le monde ngo ba comme ça Cristiano na Messi ba rivalité, ba rival moko boye. Donc et comment le roi donc au monde na Messi au monde na Cristiano. La vie c'est comme ça. Donc au monde na boye, zaki bozo monde na Corando, bozo monde na Mamale. Ezaki bozo monde na Biscuit Mbala, bozo monde na Matumo na Room. Bozo monde na Tutu Kaluji koto bozo monde na Bill Clinton. Bozo monde na Celo Scram koto bozo monde na Jantamisine. Eza ba concurrence moko boye loyal pour na esala ke bato bazala active na boulot. Oh ngala ko accepter yango. Voilà. Et dans le mouvement blessé pe mutu te na kata mouvement de bo vivara boy mutu mo atika na rancune na yo. Non, naza mutu. Na ko bateke naza parfait. Naza mutu na ko sala perrer. Naza mutu na ko sala pe loko mo pe boye. Mais ko blesser mutu. Non. Katika na haine. Non, ezaka na ngai te. Ezaka na ngate bato ba yebinga vraiment na ko marché ba moté na yo ko luka ki mona malamu te na télévision. Po bato ba okela nga mawa bo pe bato ba mona non. Nazolo ba ozo takata motema nanga. Nazara na ranking na mutu te orchestre na biso longolanga micro tambusa caméra na ba collègue tout na bango Blaise ba ko sikyo ke Blaise aza garçon moko aza pena boye correct sans polémique sans problème o mama ko blessé pena mutu blessé moko boye mutala la tazo kimia dans orchestre biso mambwana ezala te naza nani pona ngene ko blessé mutu pota moya motema po dale padre ye moko muto azwa biso muto angazaka biso alingaka da makambwana te alakisa biso bomoko alakisa biso ko lingana eloko ya lingaka te zaki indiscipliné. OK. Vous comprenez? Et ba mission baza ba indiscipliné, ba mission baza ba titi, ba mission o ba recetara pena règlement orchestre te parfois bangonde parfois o pena o ye acceptera vraiment te. Mais aza mutu ya mutema munene le padre on azo be la patron na biso. Aza bena papa social so otali za na ba artiste belé ba sala ye pe mabe ka o ya biso na orchestre. O pe mina ki bovani bena boye mutu a rongi. Voilà. Vous comprenez? Otambela ame o longo aka finga ka pe le padre lo ba pe mabe pour orchestre. Mais le padre atali ka te aza pe na artiste. Atali mabe wala te matali motemo aza nango et pas atali ka valeur eza pas artiste. OK. Vous comprenez? Yango moni bo mona ba retour pe ba te belé o pe ba kendaka ba lo ba pe n'importe quoi mais na motemo le padre azanga nango atala ko wana te azongisa bango yende mutu asala ka biso parce que le padre a engagé mutu mais le padre a validé mutu nga Blaise naza nani o bona kende ko cha mutu wana mal à l'aise et ko simba te c'est faux et puis ya mibale omoni nazo pesa yo ba référence moko moso eno orchestre na biso ba repesa na inde 3 mambutu ba animateur tout basala ka test ti lelo baleka panga. OK. Ba roya le pas de retour nanga. Pesa tuna penanga Blaise créateur. Na ba ba longo ba zozonga na ba oyo non bazo ya sika. Na lobby na ndenge ba animateur tout pour comprendre ba tâche na yo orchestre. Tâche na yo pour la kozela te ba ya ba biso na lito à partir ya lelo
yondo zabo non et aux hommes là que ba animateur tout ba ko ça la test mais patron na yo a tout na kayo Blaise yo kaye so baza 10 so baza 11 ngam na matsaka bango OK so ya boki bien pour ça tout na nga Blaise o kende ni te pour ça boki bien ah soyez bozo eko to bocha eko to so il peut que Blaise a te pour ça boki bien te o mona et arriva trop na ba rep na biso ba animateur pe na ba tester et comme là note presa ko monta la skonga ay senga na mataka bango so nde ba mataka na so pe na bigi yo ko matate au matate pour ngam na gérer place wana mais le but est que so ba sali yo bongo confiance wana yo bana ko maltraiter baninga ou banda ko choquer baninga non le padre linga biloko wana te et ko simba te donc biloko wana no kese na biso ezalaka lisusu puis na gouvernement tokoma nango lelo ya ba DG Blaise Polo ya ba Pichu Botoko ba Marc Aouz bazana bazokamba ba Nicolas ba Jisolo ba Papa Godefa tozana lokwa ba sere na biso ba Mina Mokonzi ba vena biso Guillaume Avakala mumona ba Papa Godefa Mbembe baza bato bazaka pembeni ya ba Tracy Eleza baza bato yo baza pembeni ya les padres o les padres pesaka bango confiance vous comprenez donc gouvernement le gouvernement mo zo senga ka discipline na sens wana donc alors so eza peut-être na bateau pe bazar rappel moi différent na yo ro ebisa bango à travers cette émission différent par rapport à quoi par rapport à peut-être au les arabango na ba savoir faire na yo na ba comportement na yo non c'est faux non ça n'est en fait non na koki ko le belo ko na te na bisika ba fan soki ba mekaki pomoni caméra des aboye na ko ya pe na vandia na lobby o na koloba na lobby pena na lobby ba tsango dans internet c'est côté na YouTube makamonyo surtout bato ba otalango soki ba yebite ba ko considérer yango OK ba mona pena ke note ba ko zango pe ya solo vous comprenez vous mona sikoyo pona expliquer bato oyo parfois ba koki ko et puis makamona ezalate no kese na biso et tikala pe ko zalate ba ne o tout o nga na salia OK vous comprenez ba netunga na scène orchestre etikala ko zalati ba mambuto zo posenga wana ezalate o mutu boyo ko tsa mutu mal à l'aise ezalaka te na orchestre na biso donc nga na sens wana yango na je expliquer ya iluse garçon succès muluma mushinga et voilà mala cause Evariste vous comprenez yango na je expliquer ba gaulois na ba gauloise partout dans le monde place pour ta l'émission c'est faux bolongolo na mitu na bino orchestre na bino so pena bolinga orchestre na bino c'est faux ba question ya posenga oya posenga voilà biso tozana au milieu du village pour tout ça la ga musala na biso donc voilà mais je pense que lelo bandeko pe mususu ba kendaki o pe ba osala mo ba charlatan est-ce que baza na bango le bienvenu na kata mouvement ndeti banani bandeko ndeti banani ba ndeko na mususu animateur na bandeko na mususu ba mais faut pas na kombo ndeko animateur azanga kombo ngala linga otanga mo ba kombo te pour ne pas déranger mon invité ce kombo ne pas te déranger non na lubina boy oko poser la question te ya mutu azanga kombo faut poser la combo ya moto bon na poser na question na poser combo na pese exemple Kunzardo moi problème eza na ngote na yo na ye na pese explication tout à en émission na tangelo explication tout nga Blaise créateur banana ya no question yo sans rancune sans polémique na moto nazaka na problème na moto te problème na nga eza kaka ke bato ba mona nga na musika ba se trompaka botika koyoka biyoka yoka boa prochenga voilà problème na ngeza nde musala nga côté boulot na bikisaka te na tsaka pena boulot au sérieux do oye pena bo nga na ye o kama pena oye me nga na ye liko na yo donc si je comprends bien nga na ye liko na yo si on comprend bien ils ont des boulot ndezo kimisa pe bandeko mususu naza pe awa te pona ko kimisa bato mon frère naza ka pona ko travailler ko respecter kaka bangagement na nga na orchestre ya bato eza orchestre ya bato toza dirigé par bakonzi patron na biso ye moko nanu séparation na molimo ya ko diviser azalaka nango te na pese exemple moko yo chanter osimbi micro yembi premier chant oyembi deuxième chant yembi troisième chant banzema oni so pe ya praise mais moninga za na sazo sengo micro ayemba yo so boya ko pese micro eloko na so ko salonga praise amoni yo po praise asiveyaka nyonso leka na podium ata belaki nzembo na ya zaki na podium nzembo na ya zaki na podium ya zaki na podium mais neni yo yembi da 3 4 chansons moninga zo sengo nzembo mata amata yemba ozo boya ko pese micro
ayi biso pena na micro kabola lipa do yo mo pena o se gêné bi po banzembo mukolo banzembo kutu apesa biso banzembo na ye toyemba apesa biso be espace alors biso ba mission na ye comment togeza mutema mabe na ba collègue et koleka te c'est impossible no keso maramone le kati et ça le marapété voilà à l'aise hein je suis très à l'aise. Pour ça à l'aise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà Dr Jackson Lubanga, je suis avec l'animateur Oiseau Sala Barrage na Blaise Créateur, mais Blaise Créateur, l'ancien patron nayo, ex-patron nayo, c'est pointé du doigt pour nous le banabiso que il y a parmi les chanteurs il y a Makasi Yamboga ou l'équipe de chanteurs tout en Afrique mobimba. Bon, ça n'engage que lui. Compris notre patron aussi. Il y a un lobby là, ils ont engagé. Mais en tant que yo muto caméra. On a caméra. Au ko ya au buki pe lokuta. Au lobby pe vérité. Au lobby nyonso ko loba. Caméra boya lokuta te micro boya pe mensonge te. Ezala na ngona pona ko yoka. Donc micro za na pona ko yamba malobo ezo bima na munoko na biso et transmettre on a image wana zo mona wana bat bazu bataliam. Ezala ya bien, ezala ya lokuta za ya solo. Ngapo na nga ba biloko wana ngoko tango pena mingi te po patron o ya biso. Auto sala émission modernement na France. La taille ba bleu. A solo li bien pour na artiste congolais tout. Voilà. Donc façon solo la ki wana. Ils ont permettre ngai te Blaise Créateur et puis ils ont permettre bisoter que toi devant caméra to bana ko bungela ba collègue mususu ou ba mission mususu. Et ils permettre bisoter pour à tout ça qui tous les points. Donc le message n'est pas ya paix à soigner tout le monde. Parce que tu as la bateau ba finga wana ba suko finga ba suko ba n'importe quoi. Pour la minute déjà na éviter ngana lo ba mabe na muya mutu ya ve na ngana utiliser la coste. Par rapport à nini pour la minute malobo d'aller pas dans le bagi wana ya le roi alerter biso déjà. OK donc biso peso to le na télé azana posa ba makambo na te face à ba leader à bateau. OK donc maloba na déjà biso. Malobane de Télébi et de Abisso, tu chité la dernière question à Ndego na yo moko bouma à propos stade de martyr, au moins stade de martyr parce que les autres bachagi stade de martyr na bango, je peux citer les dates le 29, nous peut être le 25. Babi paraîtrait Bagolo Balandi. Mais Bagolo Balandi ba comité ba position sous l'année prochaine. Bagolo Balandi tepo stade de martyr oh Monaco Monaco Yewana tika bisata mwelo FIFA ye répétition tika sata mwelo ye Congo après quand on moni Blaise on benga yo na ye donc mode avion tika biso na logo moko boye Jésus lo bien Zala Mayele Bassa loger. Merci beaucoup Blaise Créateur, je suis toujours avec Blaise Créateur. Moni ke mwana Kongo ye wana. Moni mwana Kongo ye wana RP. Kalato mona pe topidi à côté RP. Topidi ya mboka. Ah, ça dit beaucoup. Siko bato bazomona na te ba oloba moi de loin. Banani kunza ndo mtu mona na te azolo baka moi musika. Ngana ni lo oloba te. Ngana samsana ngati. Na oloba ni et surtout bato belé bateinga Blaise kanga munoko na yo sala musala na yo pour la ba distraction te pour la ba connerie te. Mais apparemment je ne rappelle de moi frère moi na biswana par rapport à quoi? Par rapport à travail na yo c'est que je comprends pour na ngane la comprendre on dit travail no dérangera et toi bien le loso il travail zo déranger qui mi sera même bato. Travail peut quoi ça va. Mais oui, travail quoi ça. Tout le monde a même la classe. Na chic tout autant ma travail dans ma les qui tout vraiment quitter. Na yo kola pena musique bien. Na yo kola boulot bien. Na sala ngo pe bien. Ya omoni nga na pesa ngo ba valeur. Ya omoni na chaque série et animation makasi. Omoni ngai na yembi ba animateur ebele na orchestre na biso banda na ya. Ebele vraiment. Misu bazala ba longwa nga na ya na kuta pe bango te mais bazongi pe na présence na nga na yambi bango monsieur pe ba ye ba kutinga na yambi bango ba kei monsieur pe bazongi donc na yambi ba animateur bazar rebelle na vanda na presse moi tamulai na sala tuna comprendre patron nanga comprendre ga patron na yo comprendre ga orchestre na yo lingi nini ozana na ba pomme na batote ngai vraiment ba fan ba excuser nga
naza ape naka pona robela mamba musala moni boulot surtout moi na carrière na nga na beti ba générique belé biso to changer date to kimi pété le padre alobaki boy le seul cadeau o akoki ko pesa ba fan na ye ba gaulois na ba gauloise ezaka stade de martyr. OK. Ataki date te ma non saki déjà alerter batutu. Voilà. Alors d'ici là to dévoiler bino date ya stade de martyr aux alakan. Mais l'émission sur le pas de tout ça là à lobby boy. Alors souhaiter et à l'année prochaine. Année prochaine par rapport à quoi? Et à l'année été pour la vacancier, bazo temps, il y a quoi mais bande comme ça bangi ba vacancier et les autres. Non. Pas préférant on va bête. Stade de martyr ça concert que ko bête le roi dans village chez Temba non. Et là stade de martyr, il faut qu'on soit temps à préparation. OK. Au moins même les deux wenge bazo qui ta bazo qui quelques mois pour ne pas prester na bazo sur 2 mois raté. Non, 2 mois. Bazo qui pendant moi quelques mois. Il y a eu 3 mois mais en réalité des choses ils ont fait 2 mois. Bazo qui pendant quelques mois. Il y a que ça la promotion. Et il y a le roi Bisso, tout ça précédé. Tout ça dans l'idée où on a capacité à faire ma matière yembi quanti point voiso comme. Voilà. Tout ça dans l'idée où tu as yemba kasoki ndeni faut no. Leader about autotune. Tout ça dans l'idée où pendant que telemi bazo sans ça pendant mon besoin bi malé pas. Leader about autotune. Côté chant déjà bobanga na binote. OK. Côté animation déjà Blaise créateur azawana ba tupidi bazawana ba mwana Congo bazawana. Et puis yami balé alobaki azo souhaiter ça na été. OK. Vous comprenez? Et puis yami sato alobaki azo souhaiter faut dynastie volume 2 bima. Et dynastie volume 2 zo bima. Ndenge zo tambolela na mopepe wana. Pour inviter pe bande. Na ba tourner auto kozala na wana za ba secret na biso to dévoiler nyoso te. OK. Dynastie volume 2 fait bima, ba tourner tout ozana ngo wana. Donc yo tomber déjà si to comme dans année prochaine à début, boye ba da calendrier na biso. Yango moni ngako pona nga na sepende le padre big azo souhaiter za l'année prochaine pour jamais to ko beta stade de marti ba date kangama après un mois muninga beta après un mois muninga beta après un mois muninga beti non. Eza ba aventure te ya pena stade de marti il faut pena ko peut-être biso to na ba fan partout dans le monde. Les padres ba lingaka et partout et puis aza famille wenge. Aza moko ya wenge 4x4. Aza moko ya wenge 4x4. Aza moko ya wenge musique à maison mère. Aza moko ya orchestre na ye. Et puis moko ya ancien latino. Aza ce qu'on a public wana tout. Aleka na latino. Aleka na wenge 4x4. Abeti na wenge maison mère. Lelo zana otondo na ye moko. Donc ba fan baza partout dans le monde. Ba fan wana faut que campagne ya bien. Et puis bon monde na stade wana ndenge kotonda. Bon monde et pas le baki stade de Marti fait la concert moko botika la ba congolais na mutu. Les avons muta uti boula vandi. Ane loko salate abi na tsana concert à stade de Marti à faire rigola. Vous comprenez? Alinité za loka ba concert moko concert betami ou bien concert lequel ba demi-temps, concert betaki désordre ba guitare désaccordée ou bien concert betaki non. Alingi peut-être que concert ngoto beta tozongela ngo studio te. Abi na posta to koti boto beti concert et tikali pena na mitu ya batu. Batu bene mutakota musala vandi ba te concert ah donc on a un concert stade de Marti à faire rigola. Et puis ça lit bien comme il y a biso ezala ya suka parmi par rapport ya bateau baché pour na moni watana baché boss live vérité watana baché à le 25 bateau musu baché le 29 et ça m'a bête baza ba congolais bonne chance ba ça musana bango bien mais biso skoyo et to ya ko beta to senga ba congolais ba simba bic rouge na ba feuille ba ya ko corriger ba ya ba tia ba point ba tia ba très bien ba tia ba point pour ezalika mususu. Voilà, et aux alliés comme ça, c'est le Bibongo Blaise créateur de Jet Set pour faire ego là, ou à Bini Sarabiso, donc continuer toujours pour Bini Sabiso. Docteur Jackson Lubanga, la bosse en a raté, encore une fois, bon séjour en France. Et il y a Aline Mouimba, la bosse sanité, l'honorable Gaëtan Kodia, la bosse en a raté, son yo, Ndeto Betara Betara, mouvement, merci encore une fois, na Augustin Nzambe, vous êtes nombreux, l'honorable Rémi Ayos. La pétition sous Paralysa, une très belle nana au niveau de Point Noir dans la Bossanioté. Vous avez ébélé, n'a pas bossa n'a raté. Imak Makengo, le réalisateur, prêtre et réalisateur, tout, on a Imak Makengo, comme on est à Mikolo, on a prêtre et réalisateur, tout. Imak Makengo, Blaise créateur, tous on a moi Sima, générique Nini, au Blaise créateur, Lelo, a bêté la bébé show. Et dans le temps, il y a moi 5 génériques, au bêta, il y a eu Blaise créateur. 5 aussi. Ngala cheka 5. 5 eza muke. Blaise créateur sali biloko belé. Tela biso parce que la carrière na yo mogo. Bon, na me kozonga na muke sima. Depuis papa Didier la Costa. Na ina zui chance ya koyekola pa musique.
na casier na combo mon artiste lelo orchestre casier na combo za rasute biso tu di chance bena orchestre casier na combo yekoli sèche oye koya na instrument obani na orchestre mikieti oye na orchestre minene yango moti lelo to se multiplier ba discipline yango moti lelo to sala musala ngo comme il le faut Blaise Créateur nenga vandi awa ngana uta et pas je n'ai nanga donc je studio munene na liboso na kota na vie eza compter à zéro bat baye bangote tellement osenginga yo to senginga moni na za mutu musa ko zala omona nga ma akoza pe moi qui dit ba ya moi le passé nanga quoi ngana le passé nanga na animation en tant qu'artiste naza na biloko lokola soko yoki nzembo lokwa ya Aziza soki tongo etani Vous êtes dans studio Meko otala kanzela oyo to salinga na yo ezala kanga na pongi kotala ndako moto te so tel nzembo wana ngam na sala animation na ngona masa na tapis rouge OK à l'époque ils en a 2002 ba animateur belé lelo ba bimati et belé donc ngapena na chance ya ko prendre il a bien animation. Il a fait rigolo en 2007 à Zaïga bandit déjà carrière là. Oh, non maman les pas traité. Tu n'as vu pourquoi on a posé question, on a vu pourquoi on a sous question. En 2002 on a zana et on a sali baziza, on a les pas dans zana na. Wingi maison mère. OK. Et on a série on a à laquelle elle est robine. Voilà. Et la nana ba à laquelle elle est si je me trompe pas. Donc il a eu chance wana. So il na nzembo baziza ba Sikila nane wananga à l'époque na compteur à zéro to boka na ba masa nga tapis rouge ba maleko matwende kuse puponda mena masamba gume onga kala 2002 OK l'animateur est belé le lozo mono ré bazalati c'est très important il faut que ça dans le monde après wana susu tangelanga to kesuwa wana na ote pas kuna eza place oyo na sala ba boulot au senti benaki au sala ka musala pona mbongo te pona matériel te pona voyage te musala ka musala pena na volonté ya musala malgré tout balo ba kenda poto liboso na yo wa moi complexe poto ngai na kenda Russie Afrique te le pas da même Russie 2 semaines ya les Afrique te niyo ça na Russie na France niyo ça na France ya na Russie baza ba boulot ba métro ba na niyo so ta Russie ba ben na ngo pays les grands puissants dans le monde. Voilà. Na beta ici 2 semaines aya. Muta memanga les padres. Na kena na famille na bisote. Muta memanga les padres. Ndenga mema ba marque Oz, ndenga mema ba mwana Congo, ndenga mema ba to bele ba kena ba mikili no kese oyo. Ndenga pe les padres memanga poto. OK. Ah memanga bena mikili. Pas da memanga mikili na beta 2 semaines. Donc ngaki kene poto ndé. Na beta 2 semaines na mikili na ya. OK. Soko tali kuna na sala boulot moko. O senti pe sala musala na volonté. Et puis et accrocha pe ba tu ba yokanga que Blaise Créateur moko azalaka. Na beta ba bloko loka. Mama libala nga ina ko tali bala yango ya passer. Mobali na linga José ba ngola jobo fasa. Nyangwe kami papa Clément Kemi. Sokelana solikambole kwe. Tokumani malembe tobongisa malembe bonioma na yemba nga moko du début à la fin et puis c'est ma chanson. OK. Ezaka nzembo na nga o na yemba bandeli ti suka arrêtez la rencontre moi na beta loka papa bengani mama nanda ko mama zuye mobali papa moni mama na mobali na nzela papa tomboki omoni nga na mobali na yo boma biloko ezalaki soki ekomi mutu fama tali kwa mesa kati bilamba Mando worime Cyril kina nzoto ye Mama nzoto ye Eza le passé nanga Eza loka papa oboti bana OK Oko bosa na bana na ote Oko wanga na bango te Eza bano nga na sala Ambulelo Vous comprenez? Très bien. Bana baze mikolo yo na ba minishi pa mikuse nzambe Botala tatouage elengi Nzambe Biloko na beta ba biloko lokwa créateur ye na miziki na ye ya sika bana kini na monde tie biloko tolambi yango yo bolingaka ya kolia yaya kanga mukasi na bau yo yaka yo ma alekota kwa ekota kota yaiwe yaya
yeyue mama yoka exercice animation animateur eza ozobwaka zala na exercice moko boye oke mutu soki akomi mpe place wana azoyeba ta obanda ndeni na osuka ndeni babiloko eza babiloko babill clinton babeta mazo mazo ti lelo mabe uti balobi na ye na bata mokili nga na niokomi kurenu manu siko nayiba siko bill clinton eloko oyo yeyiwe mama yeyiwe yaya bakoselinga makambo po bazwa mobali na ngai kasi nzambe ntina nalingaka ye mosala libere lotiete dino mwakwe ezotelema fista frappe yaya aletelemisa nazokende kaka oyo babiloko nasala nalali na butu shiropesinga beze nana mokanda ntongo azalaki ndoto nasimbi bore ye naningisi barido ye pamba biloko etelemi enzambe aletelemisa patukonga naokende kaka kosimanga na mutu te bana na banda générique naokataka te mponaka na souple ya kogere générique nga mo du début à la fin ale mabolongo tokobina mabolongo naye koya anga na bandi na mama mama kwe malade namemi ye na hôpital baselisi ye baexamen babimisi ordonnance bapesaki sambuma mama boye shiralingi kaka tonga aletelemisi didema yeye tonga boye sanga na babiloko bana na bandi nakomdia na combien de cris na générique moko na bana na bandi oh c'est que bien na kwe na bonyoma combien de cris na woti na nini na ziza basikilanda soko série au Blaise Créateur yango na ba congolais to vivre na ignorance te maman animateur avandi en face na bino ba ventir te bakima mbula na mupepete mais l'autre là on dit ça moi confesse parce que c'est le grand père musu bandimaka c'est l'Oscar mandima tout le monde andimanga andimaka batutu viens na bisoti mais ye ngande na boye ye lo waselo andima pona ya ligi binutu nalingi pena te tobeta masolo ya ndeko na wana ngana kokota na nalingi yango pena mingi te po naza awa te mpona kolobela moi bato baotala biso bala posa napesa baprogramme orchestre na biso nona na badistraction moko boye naza pena te mpona kona motangi kombo epuis na éducation nazwa nakosala émission te mpona kaka nasatake vers ye na badiri ya mabe benjir banini tout ça na éducation nga nazwa nakosala yango te epuis patron na nga même le pas de place azwa akosepela nango te donc c'est pas mon genre quoi donc yango nalingi nazala côté nazala plus mi côté musique mon ça la pebe ba na ndako ba otala yo ozo rappeler bango biloko yo sala ozo rappeler bango ba œuvre na yo obetaka masola musique ya onde sala bien wana siko ya na suki awa na suki sima mbosko to komi yapi non ben to komi par rapport à ba générique non to zat kasi na siko ko ba générique wana kuna na suki c'est que bien c'est que bien siko na siko na mais tu as les 4 génériques c'est les 4 génériques est-ce que ba générique belé sur 4 minutes au monde wana eza générique oyo et confirmant na monde partout voilà biloko tuna beti oyo et ça la bien ça la succès ba yoka yango mais ça la ba place mususu et commenter par rapport ya kilo ya artiste donc yo mo po ba ke ba place mususu commenter non on a solo la réalité et beta bato ba sepela nango ba bina ngo ti lelo ba bina ngo et ça ba œuvre mais elle a ko beta 4 minutes na koma kisko na orchestre oyo monique talaka faire rigola Jésus de nuances l'artiste international ba série on appelle bitumba makasi na yebiso sikoyo engana na orchestre na biso nakuta sikoyo nzela poelele te na bande ko mususu nakuta bersa uti kolongwa na na uti kolongwa bersa longwe na sa longwa ka bersa uti kolongwa na sa longwa ki bon à l'époque et na yesko na 4 minutes nakuta sikoyo bato wana tout bazalati nakuti sera na biso reti nzele nakuti mwana Congo nakuti Kirikou
Oh, Tupidi ya Mboka, moni Tupidi. Tupidi ya Mboka. Adversaire à tout l'animateur congolais. Tupidi ya Mboka yo ya koti. Animation. FIFA de l'animation. Merci beaucoup. Au 40e animateur au monde. Au deuxième animateur. Nanga 4e. Troisième animateur. Dieu nous a créé Elengi Ekoboé Ezelisumu. Je suis pas un bon c'est ici c'est ma cité oh Yagola. Salam alaikum. Désolé. Atayo tuna bomengo bambongo esaya yo désolé. Yekola kolia na bato cercueil ezakilo e mikolo to sa. Garde bande. Garde bande na yo makambo ya fere gola kokota te. Garde bande na yo ebebe bonga etali yo na nini yo. Garde bande na yo Yekola ko supporter. Tupidi ya Mboka. Personne n'a poto batali Tupidi ya Mboka. Na pesi mbote na Bira do Prince des Amunda, on a le padre Ferregola Jésus de Niance, il y a Doudou Kamalandwa. Donc on a tout balinga jet set, on est ensemble. Merci beaucoup Tupidi ya Mboka Torozo dans les jours à venir pour une mission hein. Ya yo moko. Déjà pour moi là tous en plein répétition ba massa bazo kota moni ilunga kota ki na belela ki evarisa koti na beleli mwana ko ngakoti na beleli Tupidi ya Mboka yewana na beleli tous en plein répétition. Dans la bande le bagé les padres des artistes internationaux sera zuyo falongolo na local la commission internationale. Vous comprenez? Yango moni ye muta sala ka biso tout. To mona ka batu tout balika na orchestre oyo. Les padres muta tsabiso maboko. Ça y est, muté yango moni ngape na part nanga na yaki na 4 minutes. Na mona kiza loka ba peso penalty moko na vie. Faut marquer. Soko ratango au poli mbala moko ba déclasser. Siko on a tali kaka. Bazembagane ya munjila o marka uza lo bananga o ezaka levier et vimba chaque jour et puis évidemment té. Jésus tozalo baba tika biloba loba o ezapona ba goloa. Boro ezaya yo. Ezaya yote. Usokende nango wapi? Usala nango nini? Ale yo yaka toko chomo sapi. Kitya sambaka kotika mwazite penza pozela ga yo. Sino bako paso la bor. Gile mapaka la blaze bolo sagi mosawu ba paso le bor. Tara animateur wa kalisa CD. Animation kangami. On peut non solo la animation. Voilà. Oh, Dylan a vu ça, bien sûr, scrambalinga et au télémiboui, aux sanza. Naïna Batu. Tout ça bien la facilité. Jésus de Niance. Chante la facilité. Pour les mondoyers. Asobalo la facilité. Chef Regola. Papa Melina na Mathias. On joue à la facilité. Ferregola, grand chanteur, bon leader, le padre. Oh, madame kinga la nyonso. Nasiba sele. Solo. Bolanda kitoko na yete. Abela. Azana maladie bampese. Ya pichu botoko ayebi. Eh, deni denda ayebi ko. Levi pa ya yebi. Na bisu yo. Talanet babiloko yo. Ils ont déjà bien. So tali déjà 4 minutes yo. Ça va. Après awa to eli bango na ba. Bazali le roi. Ese ngwezali yo. Yona domise kolankoma. Olingi kolata. Yakaba kotoyo. Didier Chombo Petit Jésus. Basi nyonso na kini na komba balingi kaka lokolo. Azalaki muke ameli bakisi po bembisa kaka lokolo. Ale muke komide mode. Ozangi lokolo ba loka. Mboye na dina odete chibambe mimi na kangodi lokolo. Soko chetembe. Jinga se zamba. Yaka. Romeo. Voilà. Suko na longwa na ego yasusu. Kile savait moi c'est na linga kanzo kakala mama ko machele oui. Na quartier ko mone lo fondo ya pamba ko dendela mibali. Le vipaye atala takeshi pa mikuse mipende libanda. Dimanche ko mone ala tima puta Bible na maboko. Shako tonge fadere mabula na biso kolanda te. Kende kuna na vile chele oui mwana batwe salela yebizeti ozaka ba Eva na posa na expliquer batuke parfois bato ba vivre na ignorance na bato parfois ba yebi savoir faire blessé parfois mutu pa yeba kiteke yende sala makambo yo na zo songa bato kaka na ile na bato lokwa biloko lokwa
batela ye batela mwana mama batela yango batela wo Eric Fourier yagola bina luketo zoningana baseri bosepela Paterson mokomi luketo simple osko le padre mutazong c'est la réponse ya luketo simple mama ale des années oh babilo na beta simba hata ya kofwandila hata ya kotelema feregola alingaka boyi oya komeka na Jésus yake bana ye engana kozokisa ye Jésus koliniata ye egintsodi na ye tala basi mbinga yo babilo tuna beti yao na beti babilo lokwa olingaka kolia ya kolia tokolia na moi respect liango na moi respect na beti babilo lokwa ezaba jena ye abebi sa relation ezaba jena ye azalaka rancunier ezaba jena ye abeba na kana bato tika na tuna motuna moto nanga ye moto akumbaka yo ye moto memaka yo yeko osaba biloko na sali na sala biloko lokwa biloko msuna bete lokwa ba awoza komela soki mbongo esilie telema kende oto biloko na sena mouvement oh lele toko baluka atana ma cri oyo avec kota na qu'est-ce que j'avais dit et bomba biso na plusieurs de concerts to beta soka cri oyo yeba fo batelema lelo toko baluka atana mabele na boki ba cri ba ezoya nalingi na boka nakabela nani tobine evundes talebele na koyena awa tozana piste ko awa tozana biyenga na biso awa tozana ambiance ko ofil babaka inyase kaniki oya komela amela na ye oya kolangwa alangwa na ye oya kosi asimba na ye awa ale tudu doucement toboyi magambo ya brutalité tolingi magambo ya doucement naninga pena na menga ko expliquer bato ole na lobaka to na expliquer bato savoir faire nanga neli bato lokwa ba mama bokobina te bokobina simba mokongo simba lebumu simba wana kaka après na osukisa na dynastie nakokata dynastie te fona beta dynastie que za place oyo na aki sko mabe mais la dynastie to bandaki na kobosa na teto na dynastie te na boka dynastie te bon tiki na solo mo dynastie te zana sisa pena na dynastie pena na solo mo na dynastie wala tiregola norligola bagolongola patron doli chamala inyase kanikie ye organias ye roje sita kimbindi nkuyu bagolongola alemakelonga ngena rigilumbu yangolongolongolo mwana oyo bakulutu balakisa mosapi na nzela suka na ye mabe pepe mbango maboko banke akolala awa moke atengami prugudu moke walaka na dynastie nayekoya yegola papa melina aza na magambo yebi koyemba yebi kolata leki bango na makambo asko place bato bakufaki awa ale naza na soif Salvador Mayo Sinilumene Junior de Bongongo Union Européenne Océan Diallo pesanga mai na mela na langwa na koyanduka après na kotingama ekoyebana mokolo suka okolela yo na nani ekoyeba yo na nani mukolo sia ekoyebana okosi biso Petro mokolo suka awa sko na kine ekoyebana na suka na baona kika nani yango mokolo makambu le padre mokolo ale pesa makambu mama kabola nyoso yaya voilà c'était là moni mbadi ya bakri sengi mbadi ya bakri parce que biloko mikolo ko to zuite tokozongo dans le jour à venir Blaise Créateur autozagine tout au long de cette émission en tout cas vous portez lui sur rigueur nous sommes là pour essayer un peu ya osam sana biso malam tozara pour boiter
Tout ça, on a pour la binonio, surtout pour lancer la moussala. Dernier mot de la fin par rapport à cette émission. Et quelques dédicaces. Mbote na bagolois, mbote na batutu. Concert rendez-vous à Moko le 5 novembre. Le 5 novembre, à Abidjan. Na Abidjan, le padre Ozalawana na biso to ba petit na ye. Mbote na batutu ba ota l'émission. Donc c'est na bagolois, bagoloises, vous allez concentrer dans l'orchestre na bino. Tozo préparer mambo belé, deuxième volume ezoya, stade des martyrs ezoya. Donc il va distraction to boire na mai totala musala kende liboso. O pena za vrai gaulois, na ebika ozala na posa, ozala na souci ya orchestre na bango et kende liboso ki amema makala ba distraction zanga mutuna makolo. Mbote na nga na Chancel Mbemba l'international, Chancel Mbemba demi-midi. Mbote na yo wana mutu na nga ya tongo. Mbote na nga na Orsini Lumene le banquier. Mbote na nga na Charlie Lapage à la bourse européenne. Mbote na Junior Mapuku l'international, Junior Mapuku Grand Jogo. Mbote na place aux alliés honorable Kouchi Chomba Lualaba Oye. Honorable Kouchi Chomba. Mbote na Pablo Kini le grand déclarant na niveau Angola Pablo Kini. Mbote na place aux alliés Linda 206 grand sœur na propre. Mbote na Jimel na Nadine Mbouili Passa mwana ya Paris. Mbote Yolanda Cassandra. Mbote na Laskoni Mbunza bakolo mouvement oyo. Laskoni Mbunza Yolanda Cassandra mbote na yo ya Edo Muzamba. Mbote na ya Bestino Bilele, mbote na Berado Prince des Amunda, ya Oligola, ya Tirigola, vient na biso JP Mindia, ya Dadango Abana, mbote na Guilema Yundu mannequin de Paris, Guilema Yundu, mbote na Trésor Pembele l'imbattable, mbote na ngana Nessa Pindi plein de grâce, mbote na ngana Emmanuel Biakadi, mbote na yo Emmanuel Anganda, mbote na yo Place aux Alliés, mbote na Ricky Lumbu le Baron, Iji Forme, Paterson Mukumi, mbote na Francis Mondobe, mbote na yo Place aux Alliés, mbote na Yakadi Viminde, mbote na yo, mbote na Pafil Babaka 5 na États-Unis, venanga Vovo Kaluji, type Bokana de Bruxelles, mbote na Bozé Belé, mbote na Pafil Babaka 5 na États-Unis, Sydney Kandu Che Guevara, Fisto Lungala en Espagne, Fisto Lungala mbote na yo, Bozé Belé bolinga Blaise Créateur na liste était Enrique Sekera, mbote na yo Place aux Alliés, bakolo mouvement oyo balinga orchestre oyo, bato tout bazwami bon na Paris, partout na Bruxelles. Vena biso Picasso Mbayabo lito ya mokonzi Picasso Mbayabo mbote no place oza ya Bestino Bilele mbote no place oza mbote ya Bestino Bilele ya be mbote no place ozali boza ebele maître Berado Place des Amunda El Chapo mbote na yo Guilema Yundu mannequin de Paris mbote na yo mikolo to na système ga ya mode avion amoni mikolo so moni muto finga yo muto mo critique yo to un système ga ya mode avion tu les gars mode avion so moni mikolo yo na bato tout baluka ka campagne mabe pona les padres to tela ba mode avion yagola lo bagate akanga monoko Mazuri alo bagate akanga monoko. Allez, si tu veux parler mon cher ami, il faut tourner la langue. Si tu veux parler, il faut tourner la langue. Au fond, les monoko, omeka koloba na Jésus. Il faut tourner la langue. Allez, mode avion. Allez, mode avion. Voilà. Les blocs à Mikolo, à Rosoa. Les blocs Roya. Numéro dans le contact, ils ont plus 243 voilà. 89 53 79 013. Bah, au Balibab, Manabina, Plus 243 89 53 79 013. Nous avons Blaise Créateur. Et monsieur Leki Kitoko. Na pesi vient ngai Charlie Kesenge mbote na yo. Vient nga Savané Mwati moteki munene ya Bakar na ebisi. Savané Mwati grand prêtre Savané Mwati mbote na yo. Et puis mbote na ye moko Charlie Kesenge mobile ya pembe ba mbote na bino. Et monsieur Leki Kitoko sans polémique. Merci beaucoup. Créateur Otozagi na tout au long de l'émission Nabiso. Soyez beau s'appelle na émission Nabiso. Imak Makengo, le réalisateur, patron de cette émission. La Bossanité Banderonia, surtout à Congo Mokili. En Europe, je vois Dr Jackson Lubanga, Aline Mwimba. Aline Mwimba na bossa na rayote parce que na yebi. Aline Mwimba, encore une fois, Aline Mwimba na bossa niote. Dadi Baza depuis Lubumbashi. L'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos, Augustin Nzambe. La bossa na rayo pété, vous êtes nombreux au Botala par Lisa depuis Point Noir, la bossanité. Boza est belé. Quant à moi, na préféré Nati Kabina wa, soit vous s'appelle la émission Imag Makengo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.